Sœur Marie Misamu, cause ya liwa na ye ebimi. Makambu ya lupangu na ye o batu ebele, baluka ko yeba ebimi. Sœur Marie akufi. Papa Gauthier Mascotte a révélé biso ka confirmé pe kazaka mwasi na ye bazako vivre ensemble. Ngala moni yango eza injuste, pourquoi? Parce que eza le roi kotia na mito abatu ke Marie Misamu azaka sérieuse te. Pourquoi na moment wana babala na raté? Gauthier Mascotte aza na mbongo. Sœur Marie pas na mbongo ekopole mobali ki to balana. Étant une sœur en Christ. OK. Vivre dans la fornication, c'est la fornication. Yes. Ngana moni yango eza kitoko te. Parce que au longoli batu eloko moko ya malamu bagardaki sur Sœur Marie. Tebe kakufi célibataire, akana mwana, femme avec enfant, azana mobile te, mais lelo toujours ko apprendre que Gauthier Mascotte bazaki na relation moko na Sœur Marie. Oyo toyeba kité. O mokili ezalaki une information. Ouais. Oh, pe mokili ezalaki une information te, mais ezalaki na ba Léon dit. Léon dit existait déjà que il paraît Sœur Marie. Mais ngana yebi ba yamba pe Sœur Marie na émission loba abwanga na Gauthier Mascotte. Na émission moko loba no aza producteur nanga. Oui. Et non mobile nanga. Mais quelle était cette stratégie ou secret nini o esenga ki boza na bolingo mais en cachette? Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Mbongo na poto en échange de mbimbi na kin. Tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi dans système mbongo wa shingom de tolo ba toujours. Mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukie. Okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider ba ndeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servir bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu, toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele bopesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est du sérieux.
Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision. Soyez les bienvenus. Votre émission, le code de bonne conduite, est Bandi, Bandi Kobalandi. Bobenga, Bana, Baya Kota l'émission. Ba papa, Boya Kota la émission. Ba maman, surtout vous les mamans, venez suivre cette émission. Elle est tellement très importante pour toute la famille, pour vous. Et que vous allez vraiment, et l'eau qu'on a sengo. Bandi Kobalandi lelo, il y a somme, Mboa a su Mboate. J'ai l'habitude de Koloba. Léopard né lelo a su Léopard. Affaire Sœur Marie Misamou. Plus de 5 ans, si je ne m'abuse pas, depuis Maman Akenda. Depuis Maman Akufa Atika Biso. Mais aujourd'hui, Internet est la mouki lissus. Cause ya liwana ye ebimi. Makambu ya lupangu na ye o batue bele. Baluka ko ye ba ebimi. Pe makambu ebele e komi ko la muka lissus. Je salue ma confrère nanga nyonso na concert na biso ba yambaki. Ndeko na biso muto oyo asali ebele na musique ya mboka oyo na kombo ya papa Gauthier Mascotte na pesi mbote oyo bato ebele balukaka koyeba ko comprendre cette histoire bazwa tenter mais lelo nde bato bakomi ko comprendre. Mais j'aimerais savoir c'était quoi l'objectif il y a cette émission et pourquoi seulement Makambo eye kobimanata. Qu'est-ce qui est caché derrière Makambo Nyonso? Je serai avec ma consoeur Sarato là. Une façon ya kosala analyse. Biso to sala kaka analyse. Nous allons révéler babiloko o Sarado Lobaka. O azomona o batmisusu bazomona te, ndeti bazomona mais ndeti bazomona te. Des fois aussi bazokoka kokoma place de singélité. Nous allons arriver et nous allons vous donner au bino besoin nango besoin. Bandeko balandi, bo pesa biso litoi. Suivez cette émission jusqu'à la fin, sincèrement, vous serez étonnés. Na makambo eza awa ekobima. Rite Misam aussi ne sera pas épargné. Parce que tout autour na yepé makambo eza belé. Bandeko balandi to sala ka analyse. Le maire fan, je vous salue. Président Bébé, maman Nathalie Nana Mosibou, je vous salue maman. Angelos Karouan, Solia Bambemba. Tata Poefa Pekato. Tata Poefa Pekato, je vous salue. Jenny Beta Industriel, je vous salue aussi, madame. Mama Passa. Mama Passa, je vous salue. Nani Moussousou. Célia. Célia Kinkela. Célia Kinkela, je vous salue. Rose Bonga. Pamela Kabea. Pamela Kabea, Wetu. Edwige Kalala. Papa EDMK. Général KS. Boza tellement ébélé na pesi bino Fatou Dukanti yekuto eratakate na maman Makiala Kumba. Voilà, donc Nzambe Sol Yabambemba. J'ai un message pour toi. Sol Yabambemba, j'ai un message pour toi. You defending prophet? Yeah, na fan na kana maman prophétesse, donc c'est tout à fait normal. Donc maman prophétesse té. Ngala Mami Spiritu. Mami Spirit. Mami Spiritu. Mami Spiritu. Donc, yes! C'est-à-dire, donc, tout est possible. Et voilà, j'en profite pour dire un grand merci à ma maman. Maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Maman Zozo? Ah, ok. Voilà. Merci beaucoup. Maman Bijou Ketani, maman 90%. Abonga, papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup. Maman Deborah Loubanda, maman Surprise. Maman Yvette Mbangu. Les abonnés de Top Media Télévision, c'est par ici que nous commençons avec notre émission, mesdames et messieurs. Serrez vos ceintures parce que là, Tolingato décollé, bon délivre, surtout le langage moko, okofongolobe, omona, Mama Sarah, yeso alati manette, ça veut dire que Azolinga aloba makambo, Tolukato sala analyse, responsable, et justement pour vous, toute la famille, restons là. Sarah, Mbote. Ah, t'as dit, Mbote. Boni, santé, ça va? Un peu bien, vois moi moké malamu kaka. Moi moké malamu. Voilà, ici nous voulons. Toujours forcer en parce qu'il faut tout éclaircir ma cam. Ok. Et j'aime votre motivation malgré les corps et aussi mais vous êtes toujours présente pour servir au moins. Nzambe azalanayo. La première question. Gauthier Mascotte, nakanisi yoka kumbwana moi trop. Lorsque tu attends parler de Gauthier Mascotte, la première impression na motu na yo oyo eye la kayo bien o ezoye la yo ezalini c'est qui? Gauthier Mascotte. Nayoka est le rôle producteur. OK. Voilà. Mutumoko elle a produit beaucoup de personnes. Ouais, Nayoka. En fait,
na kala na yoka ye lokola mécène mo baboira kaka. Et après, on a comprendre que Gauthier Mascotte est un producteur. Ah, ok. Mais dans ma banque, le rôle de mécène. Ok. Un grand mécène, quoi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Sarato, là, j'aimerais vous poser une petite question. La disparition de la sœur Marie Missamou et ça, la bisognon se passe, biso tout au lela. Bito tout au lela, j'avais des larmes, mais Nandima pété. Ça fait très longtemps, ça date. Et aujourd'hui, lorsque tu vois ces sujets encore revenir sur la place publique, tu te dis quoi, Sarah? Bon. Na de angles, na comme mon angolo là, eza buzz. Mutayo luka buzz na comme Marie Missamou. Na comme mon angope, mutayo pe sabiso message. Donc bayo si cité loro moro o e batama to ebité. Mais grâce à l'émission, on a tout ça là, analyse tout le camoin tout bimsa yango. Parce que t'as dit à la émission, musu na le canon loba, non loba te po na bimisa nyonso. Mais non loba na tika bino na baké des poissons, bino mo bo ke de ça la analyse, bo compléter idée on a tiki nanjela. Voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, Toyeba, la sœur Marie Missamou, que son âme repose en paix. Sincèrement, veuillez m'excuser, je dois du respect na ba mort. Tia Koufi, elle était une femme seule. Oyo, officiellement, Toyeba que maman Nabiso avait sa fille Yaye ou Azaline de Konabiso, mais Azalaki Yemoko, na mwana na hérite. Aujourd'hui, quand tu regardes l'émission Oyo, Bande Konabiso Basali, na papa Nabiso Gauthier Mascotte qui confirme que Azalaki petit ami ou Moubali ya maman Marie Missamou, tu peux te dire quoi, Sarato là? Kamboué. Au moins, il t'a dit. Ok. A révélé bisolo au mot et baraté sur Marie Missamou. Ok. Qui Azaka moi si n'a confirmé. Ok. Mais Nathan, on a Bazaki na sœur Marie. Bazaki au vivre en cachette. Ok. La habité Zalara sur quel point, pour quelle base, pour quel but, pour quelle cause. Mais le sœur Marie a Koufi, papa Gauthier Mascotte, a révélé qu'il a confirmé que Kazaka Mwasi n'a pas vivre ensemble. La monnaie est injuste, pourquoi? Parce que et ça le roi Kocha na mito abatu ke Marie Missamou azaka sérieuse te. Pourquoi na moment wana babala na raté? Gauthier Mascotte aza na mbongo. Sœur Marie pas na mbongo ekopole mobali ki to balana. Étant une sœur en Christ. Ok. Vivre dans la fornication, c'est la fornication. Yes. Vous comprenez? Yes, yes. Mamie. Spiritus. Yes. Yes. Donc, étant une servante de Dieu, parce que quand il y a l'évangélisation, il y a côté. Donc, étant une servante de Dieu, sœur Marie pourrait vivre dans la fornication, na papa na biso Gauthier Mascotte. Ok. Ezaki akubatama, anonyme. Ok. Pour le monde entier, tu es sœur Marie Zaki femme seule. Femme seule avec sa fille. Voilà. Ngana monde yango ezaki to côté parce que au longoli batu eloko moko ya malamu bagardaki sur sœur Marie. Tebe kakufi célibataire, akana mwana, femme avec enfant, azana mobile te melelo toujours ko apprendre que Gauthier Mascotte bazaki na relation moko na sœur Marie. Oyo toeba kité. O mokili ezalaki une information là. Oh, pe mokili ezalaki na information te mais ezalaki na ba Léon dit. Léon dit existait déjà que il paraît sœur Marie. Mais nga na yebi ba yamba pe sœur Marie na émission lo ba abwanga na Gauthier Mascotte. Na émission moko lo ba no aza producteur nanga. Oui. Et non mobile nanga. Mais quelle était cette stratégie ou secret nini o esengaki ki boza na bolingo mais en cachette. Bande ko nanga boyamba ki Gauthier Mascotte fa bo toutes les questions.
po eza ngana to sala analyse moyena tuno ya te pe mo tuna nga ezate mais toko solo ngo mama soki ezali yango to solo la mais to yebite muto pe so réponse à te mais to mituna pourquoi na moment wana Gauthier Mascotte andima kozala anonyme na relation moko secrète na sœur Marie aussi longtemps que bazaki capable ya kobala na bango mibale OK secret wana ya kinini obobombaki pour que bo vivre na anonymat mobali ni na olinga mwasi aleki na télévision batuni ya wangani ya bino aza simple producteur c'était pourquoi secret wana ezalaki nini donc ozomona ke lelo ntango Gauthier Mascotte aleki aconfirme le biso nga amoni yango mabe namoni yango na baangle ebele ou soit ane eloko moko wana message moko olinga pesa biso pour namoni yango important te ça fait 6 ans Marie Missamu nous a quitté que son âme repose en paix après 6 ans Gauthier Mascotte a sala émission te na liwa Marie Missamu mais après 6 ans oui qu'on révélait biso ba secret caché auto et baraté ba Léon dit ça existait que babi Maraïna producteur nae yo bande ko nié Marie ane bana nié mais aujourd'hui oui qu'on vanda na qui te confirmer que bozaka na relation mo ya bolingo pourquoi cette relation ezaki en coulisses na ebité bande on a biso so bozana na makasi ozo c'est la papa Gauthier Mascotte botu na yata moi mituna wana et na angle mususu pe na moni yango ayeko révéler biso le romoro oh non alobité émission wana c'est ça le but ya obimisa secret pour ça secret ça on dit secret mais bayokana yo wangana nga pena wangana yo c'était un secret OK pour moi si monter na mobali bolinga basala bolingo en cachette ya na kokate et yeba na kaka OK na zo exemple ya ngana Diego tuzo sa bolingo cachette mais to kokate suka la ngwe sarani bobimisi kaka ebimaka batu ba comprendre ka pour tuzo sa ba sembla mo pinda ke Diego aye na ye ngape na ye na ndenge na yo mais herbo ke ne kuna bokutani bino mibali mais tuzo ko kango ka te donc sembla wana bando simba te o comprendre em soure pesi la boé ngafona kende to bango fo ba kende na groupe na ba mibale ya lo bara o te sara to kende te e sara za mo sitika ya kende ba vina yo kanga mara o ya o kanga malanga to kende ponga pe amona ne no kende sécurité zo comprendre to bombi to kokite mais ce ko yena star Marie Missamu sœur Marie Missamu que son âme repose en paix ba bande ko sala ndenge nini po ba surpasser ngo. Mais Sarah, nazotika yo ozo continuer quand même logique wana quelque part wana concerne biso Pamela Chocolat atuna qui est question pour nous retourner toyoka banungu nungu et les kaka na ba réseaux sociaux na ba etandoike et pas parce que yo moto zalaka à la base ya liwa ya sœur Marie parce que herboyaka kozwa moi ba problème nde maman abelaka moi motema moi tension moi estomac et puis papa Gauthier Mascotte était trop clair à l'obité à l'époque elle avait une femme blanche mondele donc akokaki ko benga sœur Marie te pona ko gangela ye na téléphone donc makamwana nyonso bato baloba na baitando ke moi si mobo ya Gauthier bengi ye abano gangela ye tututi elukela sœur Marie ba tension na banini ezaka lokuta par là Sarah qu'est-ce que nous pouvons comprendre biso nyonso ba o totalaka ba émission ba o to saka des fois makambu oyo basali na nzambe bayaka côté ya biso na place publique et surtout à la place des papas Gauthier Mascotte ou azali un grand monsieur sur la place publique. Bon, t'as dit to saka analyse. Voilà. Ba condamna moité. Mais sœur Marie n'était pas vrai. Azaki vrai té pourquoi parce que koyo kaba propos oyo ça montre que sœur Marie azaki deuxième femme. Azaki deuxième femme. Parce officieusement, elle était deuxième femme au moins. Oui. Ok. Parce que so yo kineti papa Gauthier Mascotte azolo bakel. À l'époque azaki na mwasi ya mundele. Mais mwasi wana mundela kokaki jamais ko benga sœur Marie akebisaka. Et c'est ça version na. Ouais. Donc c'est que azaki na mwasi ya mundele, azaki pe na sœur Marie Missamu. Donc là on a mabe parce que azo faire on dirait
image oyo toyebaki ya Sœur Marie Misamu ezolinga ebunga mponga ekomi obunga déjà ekomi vraiment kobunga komona déjà la servante de l'Éternel kondima comme ma deuxième femme oyebi ke mobali wana aza na mwasi na ye ya mondele c'est très grave. Est-ce que ayebaka est-ce que ezalaki peu important? Je ne pense pas. Tout ça, la caca doit analyser. Je ne pense pas. Ensemble, avec vous, allons-y, mollo, et puis comprendre quelque chose. Quand ça, la mission, il faut préparer le bébé. Parce que, au cours de l'émission, elle est inaperçue, mais il y a un bâtiment, c'est le cas inaperçu. Éthique là. À cause ça, les langues penza, oh, bah, le dissertation. Il y a phrase par phrase. Ok. Kolobake azaki na mwasi mundela à l'époque oyo akoki jamais kobenga Sœur Marie pour kebisaye. Donc il confirme que azaki na basi mibale. Donc Sœur Marie azaki deuxième femme et ma mondele azaki mwasi liboso. Par là neti biso ba chrétien boye et les autres nous l'acceptent que Sœur Marie qui vraieté. OK. Donc azaki ne kaka kosa musique mais apona ko yembela nzambe mais elle n'était pas chrétienne. Voilà. Il y a un de l'autre like ça. Très bien. Donc na habité les analyses nanga ça langage que moi. OK. Et za opinion nanga mais mutu mususu pas ko ça lango na ndenge na ye. Mais ngai loka na za chrétienne. Na debi à la question na otina ndenge to komeli awa. Ki bonzambe zate. Na moni ki bonzambe te parce que Sœur Marie ngaza la exemplaire. C'est vrai ba ki na relation moko correcte na Mascotte. Mascotte, c'est un bel homme. Sœur Marie, c'est une belle femme. Bangaï babalana officiellement. Mukilemoni qui désormais Sœur Marie a moi si à mon tutelle. Ce n'est pas la première fois que mon producteur a balis chanteuse. Et puis aussi, il a précisé que yé na la Sœur Marie Misamu bakutana na musique té. Mais bakoko bal. Donc bakutana donc ça ezalaki ça n'a rien à voir être producteur na koko mobali na ye. Contrairement à Obato Babano le bageno, ayaka loko la producteur et puis après a commis mobali na ye. Or, bakutana na ye na nzela ya musique te, bakutana na nzela ya ba don na ye oyo akendo sala na bopito nde bakutana avec la Sœur Marie Misamu. C'est comme ça nde ba ya okoma moi sina mobali. Na zo lingana tu na yo lisusu question moko Sarah poto kende malembe moi ba point ya kosolezali moi ebele. Na kanisiti lelo autopsie ndeti nano ya Sœur Marie Misamu ba présenta biso wango nano te. To yona ngande tozabuye to yebite nini oyo emema Sœur Marie Misamu na liwa. Ebele ba pesa ba version obino mboyebi mokili mobimba et yebi. Mais aujourd'hui Papa Gauthier Mascotte vient nous confirmer que maman eloko emema na liwa ezali mai oyo ba chakaye a salaka crise lokola azaki diabétique yango ememaye na liwa. Tout autour na yango Sarah, tu peux te dire quoi Sarah? Est-ce que c'est une façon d'échapper na makambo mususu? C'est une façon de mettre en accusation peut-être bateau traité na hôpital wana, ou c'est une façon ya ko laksana mokili ke obino bolobaka na Sœur Marie par rapport à diwana ye ezalaka yango te akufa na boy. Donc, quelque part, il y a une façon de faire voir dans la communauté, dans les médias. Parce que la plupart, ils sont dans les médias. Ok. Que oh, batuba pour la loi ya Sœur Marie Misamu, ezaki yango te vraie version yango. Ok. Mais si on a pour la vraie version na nazo sepela nango vraiment te. Pourquoi? Parce que mutasa kufi. Eza lokwa ba secret interne en fait. Eza ba secret Bible ezolo bana 10 commandements. Il ne faut jamais révéler les secrets de l'autre. Sœur Marie n'est plus. Quand on a bomba secret na kazaki diabétique, il fallait cacher ça. Tout ça, ba diabétique et belé, ba tu balingate, ba tu ba vie, ba secret ya santé na bango, ba état de santé na bango. Secret médical. Donc akoko lobaka que non, Sœur Marie akufa na ebongo tende ba tu balobaka, akufa ndiwa moko oyo ezala causé par ba médecin par erreur. Donc il fallait ba piquer.
eza langage mon codé eza langage à sagesse mais biso bato to amaele to comprendre que c'est kazara na maladie moko boye ba pesa etonga le contrat parce que bato bakufa bongo oui et belé ngapé na voisin na biso papa Roger so leki et pas na bino na mawana wana okiti mwandam o leki boulangerie lupango donc kangama na boulangerie papa Roger akufa peka nerere wana asali crise ba ke boye na hôpital ba che mai minute akufi tadi omoni ba secret médical bato ba supporter ango te mema bato na liwa eza lokwa ya ona loba na bato tango ba obelisa bana lukaka oyeba na nzoto no kisini esimba te voilà netinga na bakisi misusu opesi ngai elengisanga bakisi misusu traumatisanga donc il faut lukoyeba ke mwana nga bapesa ke tonga ote mwana nga azwaka dipyrone te mwana nga so ameli diclofenac réaction nango ya raboye nga moso na meli boye réaction nango ya raboye ezaka important bato bele bakufa gratuitement ya nga so na obelisa mutu basi misu bazaka naïf omemi mwana na hôpital to ba mama to ba papa bolongola naïveté omemi mwana na hôpital ba opese bakisi oyebite ni kombo nango ba otune na ndako netinga ekomela nga déjà na mutu moko na kyotala mwana aza obela ba uti na hôpital fièvre ekitate na tuni nga bi bo pese kisi a fièvre habite uti hôpital de ba pese kisi moyen to bakisa ezaka bi ba pesa kisi nini akomi baba oh to benga docteur c'est n'importe quoi comment docteur akotsa mwana otonga kisi oyebi kombote donc ngai kisi nyonso docteur atubolaka na nga moko tango zo papa o nini piana tanga natali bo dipyrone nga dipyrone ekota nga na nzoto te o te luka o similaire il faut kozala très vigilant tadi batebele bakufisi bana mibali basi pona manque ya surveillance imprudence donc na mwana loka osala fièvre pour hôpital monsieur ezara bongo ba pia ordonnance te batubi mwana ba motonga fièvre te yo foye bisanga mama Sarah mwana na fièvre makasi tonto tube tonga ya nini o dipyrone vitamine C boy wana simba kai me bo tubo te bo tube na misisa na mosisa OK galinga bachuba bana tonga te na camarade na ngaza enviti de lo likone baluka boy mais totanga na etokola na yazara lokolo normal ikola batonga OK donc il faut usala vigilant na makambo nyonso donc so ezaki langage moko fala papa na biso Gauthier Mascota loba sagement que Sœur Marie akufa na erreur ba médecin ya na kisi moko oyo et supportaka état de santé na été ba pesaka ene mema ina liwa eza langage codé nous ba oyo biso batamayele on allait justement comprendre que ba pesa kisi o fallait pas ba pesa mais ce n'est pas à lui à faire voir biso que Sœur Marie zaki na diabète yango ba piaka kinini netinga ba ozongisa ba mai wana automatiquement avant bazongisa mai faut basala yo examen ya glycémie senga yango parce que tu as dit le kolala kolamukane na zabwe na cause na sala examen glycémie il y a 6 mois nazali na diabète te allez sucre zakite na nzoto yo kana kesko bo hôpital ba tena nga diabétique te ba tio mai okufi na 6 mois onyestu na sali na bela raté na kenda hôpital te tam sous sucre bakisamana na oyeba pitié ba hôpital na biso ba veiller rassurer yango te même ndela obandona ba examen général po ba bakisi ni yo zwa na nzoto na yo moko foza na conscience nzoto na yo Sœur Marie n'était comment qui nango est-ce qu'elle a été kolobaki naza diabétique non mais déjà à expliquer na émission que mutu o ayeba ki pena Sœur Marie o abano fanda na ye donc Sœur Marie za olobata alors non mais parce qu'elle parlait elle a bien expliqué que elle a zaki na hôpital ba sola ki na ye na téléphone ba bengi pe kolonzo to tadi ba bengi même on moni place na lo beza raison te parce que kolonzo to ye moko ngande na oyeba ke na maladie na diabète déjà tant olingo perfuser nga na rappeler docteur na zara diabétique ke bana mayo lingo zongisa est-ce que on a ayibi le côté rien du tout hein ajouté le lois à moi madame voilà donc
alinga yemo pa lobake na bela diabète. Mais peut-être qu'il était faible. Ouais, c'est pas que nga na ebisa même ban, même Brian na ebisa que même si je suis là ou pas, si on veut te piquer par derrière, il faut refuser. Lobake maman. Non, ma mère n'aime pas ici. Okay. Pique-moi ici. Oso kotisi mwana na mutu. Soy mwana za diabétique, oyebi c'est parce que bana bakenda classe we malade ko comme l'école hein. Okay, à part biso neti ba marif ba komela biso ba allergique bana nyonso ngana koma na yebi ke mwana nga belaka o aza allergique na o ba yebi déjà que mwana so asali mutu pas si photo bengara maman na ye voilà mwana bako ki ozongiselo ema une école a kufi bako tube tonga kufi faut yebisa même mwana taza mukeke tu es diabétique même si à l'école si on veut te perfuser il faut dire je suis diabétique. Voilà. Donc, comme ça, on qui sort Mara et Kaza diabétique, mais excuse, à quoi que ce on a mis ngangate, ils appellent moi flou. Mais pour tout le monde, na sujet pour tout qui est discours na makambo pena ya lupangu là où le bas blesse et puis na monde ti mo maman boza côté kuna coïncidence que les gens ba rumeur bando bimake c'est à cause il y a peut-être un problème côté mascotte dans qui nanguna maman ndé memie na liwa tension wanande asala crise est-ce que kokipe kozala moko il y a oyo est obligé papa Gauthier mascotte lelo apé sa biso vraie version ya liwa ya sœur Marie Misam je ne pense pas pour moyen à sauver pour naé na makambo je ne pense pas Batu balobela sou Gauthier mascotte ça mutazo incriminé était sur la toile. OK. Tant falaka ya obimisa ba vérité o eza tant au internet ils a copié la moto et Gauthier mascotte mais sujet sœur Marie le bamana ngo souste. Voilà. Mais to la litola mu qui un bon menteur. Denis les skuta utayi na ba buzo ba komba sœur Marie Gauthier mascotte a quitté mais to la litola mu qui mo Gauthier mascotte a yé na sujet. Mais rolobi makambu ya Gauthier mascotte il y a papa Denis, c'est lui aussi le producteur. Il y a papa Denis. Coïncidence ou on a et que Yoko Lobanin a 1 minute parce qu'il est le producteur. Il y a pasteur Denis pétage. Bon. À peine à auto ebisabiso que sœur Marie a tika mona mosusu azalaka na Belgique. Oyo batu belé ba yebaka te na kanisi pe kazadi atunaki Gauthier mascotte question wana pona koyeba mwana wana sœur Marie abotango na yo bien ndenge nini alobaki na ye eza nango lokuta ezali makambo wana ayebi yango te mais coïncidence wana makambo nyonso papa Denis Lesi abimisaka sur la sœur Marie Misam et koyoka ete papa Gauthier mascotte pe moto azali producteur na ye okosala moi analyse nini place wana ça bon na cadre copa là ça passe ça passe mais pour nako incriminer et même ngamone na zawa penda tadi ata moto sola te sora contacter papa tadi na ngi ba pub na ngele kana chaîne à Sarah ata ennemi na ngele kana ngwa chaîne ya commercial parce que ça c'est le business les business c'est à cop mon susu rando pe à cop mon susu. OK. Par rapport à business ça peut passer à koki ko produire Denis Lesi. Mais par rapport à respect, il doit dépendre na respect, na considération, na bolingo bande couper sa moisi na yo. OK. Tu n'es pas. Ce yinga na inet mobile, na produire Denis Lesi parce que à latisi Marie Misam poto na salité makasi na communauté. Abimisa sœur Marie Mobulu, abimisa abota bana mususu bomba. Abimisa donc a humilié na forme nyonso. Okay. Mais soki ngai naza mwasi to mobali ya moto wana ba humilié. En tout cas même c'est pour le business c'est-à-dire na cause te ko on a respect ya mémoire ya moto wana. On a respect mémoire la personne azaki cher pananga et puis aza mwasi on alinga ki mingi pour na respect wana. Na ko se permettre te c'est-à-dire ata soki pe babi oza star ou pe sanga ba view bambongo na coproduire yote. Okay. Je ne veux pas te produire. En merci tout cas beaucoup. non ça la ngote et ezo sala moi partiel toko kota na biso musika te pour éviter webi ke ba
Il y a biso quand deux a pas problème. Donc babilo ebimi ebele wana makamba ba musicien donc makamba ba maman pata et tout. Et puis même la personne qui avait informé na papa Gauthier que la sœur Marie ne plus, c'était Ferregola. C'était Ferregola, c'est comme ça. Et puis Sarah Poto Lukamoye Yunanga Tolongwa, parce que déjà les 30 minutes, déjà tout le monde les cas. Les Kambouya Lupangu Oyo Sarah. Bah, émission Salema est belé. Mais aujourd'hui, on vient encore une fois d'être fixé pour notre papa Gauthier Mascotte à confirmer en dîner te Lupangu Wana. Basomba yango yé na la sœur Marie Misamu. Sincèrement, personnellement, Tissiko n'a pas pourquoi cette émission était tout autour de la vie privée. Il y a papa Gauthier Mascotte et puis la défunte sœur Marie Misamu. N'a évité le pourquoi. Cette affaire, il y a parcelle. Enginda a en internet. Mais aujourd'hui, noir sur blanc, papa Gauthier Mascotte vient nous présenter une histoire pour dire, écoutez, la parcelle a été achetée par moi. Ngai na somba parcelle wana. Mais to somba ngo na mwasi na ngai la sœur Marie Misamu. Na kati buku wa lupango tocha 3 kombo. Kombo nanga ya sœur Marie, kombo wa mwana. Mais tolobaka na kati ya mukanda ya lupango tosala, la personne qui sera comme héritière, ça sera l'enfant. Lokola la sœur Marie Misamu azali lisusu te azalaka lisusu te buko lupango wana ezali na maboko Yarit Misamu. Donc ye muto azali héritière. Qu'est-ce que tu peux dire par là, Sarah? Donc bazaki mosa mobali oza déjà confirmé asomba indaku nde arabu to somi ndaku to bite to chanda ku kana komba bana po atayo zatenga na zate bana ba bénéficier nango. OK. Ouais, ils ont des conditions bien, mais pour les appeler question kabatuna qui est, y a moi répondre. Donc, les batouazaro le bakenda qu'on est en amaboka Gauthier Mascotte, ils ont les kamba bien ou éclaircir dans la communauté pour te comprendre que ndaku wana zaka na maboko ya rit. Donc rit inda ezo hérité yango yende azwa buka lopango ndaku wana. OK. Mais apparemment ndaku ngo pesa abandonné bakisa bakipa yango te et tout. Bon, il y a moi le qui a l'ingalsuko comme kuna te pour na ba image monter ma passe par rapport ya sœur Marie, voilà. Donc voilà, ils a les cantimone tiwana, ils a point moko falaka révéler la communauté parce que communauté à kizaye mutakanga buka lopango sœur Marie. OK. Mais analyse ni koki ko sala mon mboka saratola parcelle na pesi. Mama akenda oyo azalaki cher ponanga cher pe pona mwana ona pesi lupango. Mais mokolo ya mariage Gauthier Mascotte akenda te. Ils ont dépendre en temps, invitation, air. OK. Gauthier Mascotte a un père biologique qui a hérité. Tout ce cas pour lui papa n'a été. Ça va? Tu continues maman. Ouais, tout ce cas donc sœur Marie Penza bah j'ai mon était mais qui vrai azaki vraiment vrai te ataku baloba ba vivre en anonymat na discrétion ya lekina ba président de la République. Non mais elle était trop discrète, elle ne voulait pas que sa vie privée soit exposée. Donc voilà. Alors déjà ngala kondana mutu te so pesi invitation à fête noté. OK. Oyebi problème comme là qui était circonstance comme là qui jour à fête. OK. Toyebi pete so ba pesa qui est invitation ou pas. C'est ça le problème. Donc ce cas qui n'a fêtité et la qui s'y pété que likamora mabe ezali ya moi qui n'a fêtité. Mais ko kipe o laksa que likam mabe moeza. Tam soupeza pona pas ngwana, on ne sait jamais. OK. Donc moi au kota pena makasi ezate mais ekoki kozala kenda kité pour un problème moko eza ekoki pe kozala kenda kité par empêchement ya baton.
Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Boindeto, Lukato, Kabwana, na Mama Saratola. Ah, mais une dernière question, on a 1 minute, parce que qu'on a déjà lorsque tu regardes la configuration de cette émission, le temps donc, qui pour parler de la vie privée, il y a papa Gauthier Mascotte et puis na Maman Nabiso Atika Biso, la sœur Marie Missamou. Est-ce que c'est une façon de réclamer quelque chose ou une façon, il y a qu'au laver le main pour ne plus jamais qu'on en parle de ces sujets? Parce que maintenant, elle continue sa vie. Bon. Quand c'est lavé, na liwa ya sœur Marie, et ce n'est pas le moment parce que le moment où on a batuka et les cas déjà. Ok. Mais, but et émission na asa producteur, hein. Quand peut-être ailleurs révélé tout sur la production et tout, concert peut-être, mais il y a quand même qu'on révélé Bissot. Deuxième vie cachée à Sœur Marie Otoebaïté. Ok. Koyoka qui fait Rabenga Kingai, Babi Sœur Marie Koufi, Asola Kinamampata et tout. Et on a que tout toujours à côté, il y a des musiciens, oh, Babenga Yamokili. Voilà. Et on a dit que propos na enyo c'est ça mabe parce que mutoka ngana za chrétienne et comme mangati na roloba que sœur Marie zaki vraité. OK. Apparemment zaki na e moyembi mais zaki chrétienne ta lingende ko yembela nzambe. Voilà. Parce qu'il faut employer des mots. Tu peux aller à frère en Christ. Tu peux aller frère en Christ. Tu peux un grand chanteur qui a na koma nga oyembela na nzambe poso na koti na mokili na simba kisi na oboma batu na bora ngunda kuna vie à facilité, vous comprenez? Voilà. Bon, tu éviter ça entre parenthèses, je ne confirme pas. Les analyse. Mais but pendant l'émission oyo na évité c'était pourquoi. Mais côté nanga ils a qui pour na révéler des choses cachées au mokili ba quitter deuxième phase tout deuxième vie à Sœur Marie. OK. Alors, à part ça, ils ont cité honnêtement là au moins ils ont une bima wana. Et là au moins ils ont une bima maintenant on peut les limiter. Mais avec le temps, biso to banzambete et ko bima nango kaka. Parce que na monde nanga but émission ngote ba yo lobela mowe ya kufa pendant 6 ans déjà. Ba question et les cas qui wana mingi zaki plus Sœur Marie, boyambi producteur la question zaki plus son vie privée. Beaucoup plus sa vie privée. Moi aussi, je n'ai pas vraiment aimé. C'est-à-dire, plus de 30 minutes. Hein. Ce qui est na mono bando kota ba vie privée nanga, ils ont enregistré na okata. S'il vous plaît. Sœur Marie Koufa, pourquoi tu as la vie privée? Donc apparemment ça ba yo kanaki. To sola sur relation na yo na Sœur Marie. Parce que même aussi s'il faut parler des productions c'était déjà des productions aussi à Salakala, Nabafali, Bawera, Banani, et puis Nabato, produire aujourd'hui des Jaël, polémique ou Ezali entre Jaël, Naba, Gloria Olangi. Mais en soi, je dois du respect na bande konanga ba confrère na ba consoeur nanga na non bango ba futi bango mbongo tadi basali musala na bango non nous avons une grande partie il y a responsabilité lorsqu'on passe comme ça à la télé. Je sais qu'il y a les noms dits oyo ke yo eroye na consulter yo papa conducteur il y a émission nanga ndetinde na sala ki sala je commence ici pour la silisa non maman ceux qui muta futinga mbongo nanga ça la donne n'importe quoi non ba journaliste ba sala le hôtel so muta futinga mbongo nanga Sarah émission nanga na nito lobela kaka sujet ya vie privée nanga tout nanga ba question oyo papa libenga la poche non ça maman mais je dois évaluer aussi et pour na sala donc état de lieu pour na ba question na ceux qui et que compromettre na musa na lobby ça va ba question les questions étaient bien posées d'ailleurs pour moi que les questions étaient bien posées question o ya retour na but ya émission o yelelo eza nini batuni yango te parce que émission a qui très bien calculé les a ba question belé za na ba flou batuni était donc émission a bien calculé et promettre à tel au moins ma bête donc ba sali o ya senga ki bango ya ba journaliste ba sali parce que beaucoup plus je vis qu'ils étaient beaucoup plus dans les polémiques et tout des choses comme ça toi juger mon tete condamné mon tete dernier mot
Bon, en fait, tout le monde a la réalité de la vie, ni n'est parfaite. Nous ne sommes pas là pour condamner la sœur Marie Missam, qui son âme repose en paix. On a une perfection de dégâts dans la vie. Voilà. Mais voir même bon des livres qu'on a dans ma caméra, tout le monde a son histoire. Il y a une imperfection en Saranaté. Donc, tout ça, c'est pour juger Sœur Marie, ni pour juger Gauthier Mascotte. Mais sauf que l'émission Oya Salaki et permettre de analyser na bandenge na biso na omonele la na ba coin o na monyango ezaki moi ba question mark. Donc voilà, peut-être Papa Gauthier Mascotte. Oh, mais retourner la biso et moi, mais tout le but de cette émission, c'était sur base de quoi? Parce que 100% de l'émission, 99% c'était pour la sœur Marie Missam. J'ai vu aussi même dans des commentaires des gens qui déploraient, mais comment vous êtes très à l'aise, vous répondez. Ce n'était pas important, ce n'était pas important. Perdre une personne Azaki, être cher et pas nayo, même si Asa Koufa a mérité toujours respect, na considération bando pesa et de son vivant. Merci, voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Lobio Kolekalelo, nous faisons rien que notre travail dans le souci de vous informer. Bon de livre Tokabwani Awa. Merci beaucoup.